Papa, Simba Siko. Yamana Moutouma Fouana. Yamana Moutouma Fouana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bien, chers internautes de Congo Winner Télévision, bonjour et bienvenue dans l'émission Nabino à chacun son tour. Na numéro Yassika Oyo ndenge to sakibino ke toko accompagné artiste Awilo, artiste comédien réalisateur Peyaba Nzonzingo. Kino na Lilita, voilà vraiment le lot ezali mokolo oyo bako exposé corps na ye donc bako bimsa corps toza na morgue hôpital du cinquantenaire sika wapi toko sangana na bandeko comédien to kabola mwa mawa o bakutana kinango ya ko perdre moto monene na kombo ya Awilo. Déjà tozali biso et la grande équipe ya Congo Winner Télévision, merci Nabino na abonnement massif Nabino, merci na confiance et fidélité vous êtes toujours na ko accorder biso pour que tout même la kamosala o kitoko toujours, merci na Albi Bayunga vous êtes derrière la caméra na coordination ya Adida Lumumba l'homme à la taille S, merci na Yemoko elle na péché ngaye la Créopadre Madame Sarah Kabunchi depuis Royaume-Uni. Merci déjà Nzambe apambola vraiment ba meilleure vie, ba bisous, ba bonne santé, ba prospérité à tous égards na yo Madame Sarah la patronne ya Congo Winner Télévision. Déjà toko zwa vraiment ba intervenir et belé na kati ya émission awa toza ma sur terrain peut-être cinquantenaire toke ba kolopto ndeko comédien to ba qu'est-ce qui était passé Awilo lelo akoma moweyi et puis famille na et puis ba kozanga malobate à suivre. Merci. Venez d'abord ici comme vous voyez. C'est le but de bande nyonso balengeli bazar de fleurs na bango. Baya awa okomisa kombo opera ndeko na biso dada. Déjà sur terrain et si ka wapi ba exposer nzoto ya ndeko Awilo vraiment epesima wa makasi na ngambo ya bandeko ya comédien kasi tokosuka wana tendenge na prometa kibino ke tout au long ya émission oyo tokolobisa mingi ba comédien tokolobisa la famille ndeko zo mola vraiment la bilili émotion ezali tellement makasi na ebite qui peut calmer cette hémorragie nzambe mokaka yebi mais tolobisa tol solana nous tola sabino vraiment en exclusivité activité yango to benga activité te événement yango vraiment ezali koleka ezali activité moko ya mawa Deko Arnaud Mbote. Bonjour ma belle. Tu es vraiment kokabola mawa na bino d'abord ba condoléances na biso na part ya Congo Winner Télévision to ebité na ndeko Awilo oyo atiki biso la mokola lelo ba souvenir ya manini ya malamu to ya mabe ozali ko garder pose qui peut parmi ba proche na ye. Premièrement ndeko Awilo aza ami oyo tu es dans le star de Jerry Matondo, pas président Jerry Matondo, la PC Mbote Sikazali. Ah oui, tant qu'on a le star de Jerry, Azam Moutouali Bosso, a mis un cœur ouvert. À part président Jerry Matondo, qui a oui le Kolenduka, n'a président fâché. Bangout Bayamba qui a vraiment un cœur ouvert. Bah souvenir, il y a oui, ils ont vraiment ébellé.
Non, quand on a quitté les stars de Jerry Matondo, pièce moi comment qui wana. Il fallait pas en jouer. Mais tellement que présent non ni ah oui le président Jerry quand on fait ça Arnaud jouer. Président Arnaud ton confrère qui a été ah oui l'habité. PC chance au moins le meilleur PC na pièce wana. En tout cas ah oui le naza pas souvenir belé aki garçon moko d'abord aki rakinete. Dédé aki so bovandi ensemble ya ka fo seka. Aki matumboli donc attention bete karafa atumbolo kaka. Vous voyez un peu. Aïe garçon moko donc il n'a habité. Bola mo le kaka belé. Ça prouve déjà beaucoup fait les motos ya motuya. Kasi na babino ba botika li comment boko gérer makambo ngo poto remarquer le kambo liwa e kokoma vraiment grave et puis mingi na ngambe mno ba comédien nyosu po nini ba faire yango zo sala maka quotidiennement. Bon pour ngai maman liwa ezali naturel premièrement. Liwa za mokona nzambe. Mwana botami lelo siko okufa. Soldat zokufa, mission zokufa, da mutu to zokufa. Eza naturel, eza mokona nzambe. Ato batami liwa, e robenda izwayo. Do awi lo itanga maki akende boy. Eza mokona nzambe. Ata tokolela, tokoloba ndeko na biso awi lo zonga sute. Vous voyez un peu. Na biso bato tikali ndi na simande to zalampi mwana na bolingo. To za na bolingo ndo esa madame. Donc c'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup. Et maman Nabiso yende théâtre, donc c'est comme ça que tu es banakinae. En tout cas, na yebaki et le côté automatiquement, c'était le 17 décembre, la nuit, on nous apprendra qu'il y a eu la salle d'accident. Et combien na cinquantenaire. Bon, toluki toyeba comment. Et nous nous sommes arrivés sur les lieux. Ndeko azalaki nakoma, azalako lobate, et nous nous sommes organisés pour créer un groupe SOS dont j'étais moi le receveur. Et après bon. Et après avoir entrepris toute la démarche, Dieu a fait que Azong Samoli Monaye, Azwamoli Monaye, donc c'est ça. alobi na kati ya groupe na bino ba comédien ba bi créer mutu nde toza kutu amoko ba comédien na bino alobi ki bozo yokana te pona ka mambo liwa ya wilo par rapport à ba mbongo ndenge kotaki. Vous savez, autant que le comédien ne saura pas se prendre en charge, Bango Moko, de telles choses et que c'est suscité toujours. Moi, je prône toujours sur quoi? Sur l'indépendance. Vous comprendre? Au lieu, lorsqu'il y a un petit problème, de tendre la main, on peut toutefois se prendre en charge ou on peut facilement remédier à des situations pareilles sans pour autant courir vers Batumoro Boye Songolo. Vous savez, dans exemple, il y a là où moi j'habite. J'ai financé beaucoup d'interventions. Il y a SNEL par exemple, il y a électricité. J'ai financé beaucoup des opérations. Mais il arrive des fois, s'il y a une opération où elle s'est présentée, une maman qui donne aux petits garçons oh, les carapons 500 et cette maman dit mbongo wana bo lukarango popo chana ba poche nabino ça sonne très mal. Quelqu'un où avant d'aralem soit longoli $20 $30 yaye a fouti mwinde peli sans ça la recours na mutu mais batindi batu pour que no bocha moi un petit rien et makambo ebimi. C'est comme ça que batu oyo bako lingate ko se prendre en charge ceux qui abimisi $1 naye. Hein, ceux qui abimisi $1 naye akoluka a créé lango polémique. Mais loin de là. Donc bato bako ikoloba boye peut-être l'air musu soupe na makambo e bandelikino suka et bazaki ba partisan te. Peut-être aye na suka aye avec un petit rien, un petit $10 par exemple, un petit $5, un petit $20, même un petit $500. Aye nango, mais à la fin à lobby et talamakamudenge kei.
nous ne sommes pas à l'heure de polémiquer sur ça. Nous sommes à l'heure. Il y a un bon recueillement et que notre frère, notre petit frère, chef, il y a un groupe Ebélé à théâtre, membre, il y a un groupe Ebélé à théâtre, à Kundama, Naesengo, Penakimia. Et c'est ça l'objectif actuel. On ne peut pas polémiquer sur Makambo Boye. Les Cambouezans, un moment oyo, que les comédiens se prennent en charge. Vous comprenez? C'est ça. Donc, ceux qui vont organiser une émission, comment les comédiens peuvent se prendre en charge, on aura ce temps-là. De définir la prise en charge des comédiens par les comédiens eux-mêmes. Naïbsio, Nanda Bousori Mouana Salaka, Akendara Moussala, et Aïna pour battre Foufoute, à Ogangate, et pour Aïbi Kenga Benanga Olugalar, Nanga Ndengue Nangaï. C'est ça. Merci. Le quartier a participer pour l'exaltation jusqu'à pour 5 minutes. À la fin, il y a exaltation
il y aura également une prière et la kosala pour un développement azali kati na biso. Tozali ko continuer kona kolubisa ba intervenant na biso mingi bandeko comédien po ba onde bazali vraiment la mawa na ngambo la bango ndeko Limbondo Mbote mes condoléances. Ouais, merci pareillement Benita nangai tara tozalelo awato masalelo to mona ya suka poto na otika ye. Vraiment tout monde ndeko awilo ya suka peto ke kotika ye ozala ki proche na ye na habité na ko tunda te bo passa ba bon moment parce que ezo mona na déjà to mona ngo na bilili kasi na ndenge bo organiser matanga wana ya wilo kilelo nde to ketika na lilita ba fight ezaki na tinini. Ba fight ezate pour so fight ezalaki be bengai malelo te so mona be milelo ça veut dire que to sali na oyo moma ko kibiso to zalaki nango moma cotisation parce que toi famille ah oui, alors comment déjà il y a un poton, tout ça, obengama artiste comédien. Ça veut dire to comment de la famille. Les lopes batu seulement belé ça biso ba comédien. Comprendre to boto la qui pena oui na famille na e, to baki non adon de na biso masa na biso moto ba non ko gérer na biso. Merci beaucoup kasi nandenge karabeko yo kanaka ezanga raté ba les gens dit na ngambo la ba comédien kwa ka batum sonet atomona bo se présenter belete a ou la zaki encadrer ya ba groupe belé. Après ça ba idée na ba groupe belé mais moleli muke msuzo yo kanake ba biki awila ye bala kite tout et tout na point ni ba langage abo. Omoni o ba ye awa. Ça veut dire ya wilo. Oyo moni bango petengo so za na bango osala. Mais tout tiki to longolaka qui complexe. Vous comprenez? Tout le monde qui est complexe qui est pour ba mono na matanga faut za matanga ya mutu moro bo e ngambo na biso no ba comédien. Tout le monde qui est complexe pour ba mono ya matanga faut matanga moya mutu moro bo e azana succès po biki ngoso benga na film wana ngoso benga na nini na e. Vous comprenez? Mais biso moni biso to ne ba ya wilo bango oyo moni awa lelo ba ya wilo oyo moni te azane la côté. Ok, kasi famille biologique na ye, famille théâtrale, famille artistique, j'allais dire un mot par rapport à Nandenge Batikali parce qu'il va perdre une grande personne. Hein? On est biso no sona yo lelo a. Tanga toke na wilo. Toke cimetière, to zongi, ba ba ofanda ba fandi, ba déplacer ba kei, ba otika banani, ba yaye. Bango ne batika na chaque makasi. Biso na théâtre, tozuma passe mo qui ko perdre soda moko tozaki na ye. Soda makasi. Soda penda guerrier mutation na rata bunda raté ton père de ye mais à travailler aka ah oui la bossa à dire ah oui la comment kitoko ah oui la pesa répétition kitoko mais veut dire ngolo bateke pas la liwana ton père dépendait l'élément il fallait bien attaquer bela mais a coufi un accident nzambe mo na place rabi que intel ok na nzela boy veut dire place akei nzamba zala na ye ba ndeko ba kenda liboso ba yambela bisa wilo ba fana na wilo ba la biso est bien a wilo na nzoto akeme na esprit toza toujours na wilo na ba image toza toujours na wilo na bilili totika toujours na wilo mais famille bazala makasi to maman na ya mukolo maman ya 80 ans azade makasi veut dire passe makasi. Donc quand des balobaka l'artiste ne meurt jamais donc ba image eza toujours ba bilili o ya salano sozali kasi alwilo akufina kamoko eza reconnu akendaki festival carnaval ya Watanabe ya héritier Watanabe arrivé na epona beta stade de martyr ndasaki accident est-ce que apport ya wata vraiment la ngambo ba comédien ezalaki par rapport à matanga oyo bon ba basali ba démarche ndi ba repesa biso compte rendu bien ponga ba démarche wana zaki mo musika vedi ba basali ba total la ba groupe mais na côté wata pena na yoki nanu mais ba bazalaki pena approche na famille ba to délégué ki bango bazalo na ba charge marambo wana ba on ba pesa biso compte rendu marambo wana mais bon ma maloba muso ndo ba mapona ba artiste na biso le rôle nga na ndenga mabete avant qu'il peut concert en mission il faut pesa une invitation. Avant que nous star de mission à l'aéroport, il faut une invitation famille dans mon équipe. Nous avons une soirée qui na kei fanatique à invitation. Hein? Fanatique à invitation. Baby ce que fanatique à invitation. Fair play wana. Ah merci. Mais bon boy belo ronata. Baby belo ronata. Ça veut dire tous les lamas na biso to kunda masa na biso et que bien mamus to solango penda bien to fandi penda limbondo to ça l'émission to soli penda na batata na biso ba théâtre o penda faut to solango penda comprendre pour biso to sacrifier pour jeunesse na biso na maboki ba 18 à 19 ans na théâtre ça veut dire to sacrifier musa na biso ba masa musunga na tanga na bango mintu ba docteur ba professeur ba nani comprendre mais ngato na pesi pour jeunesse na théâtre ba peut respecter biso ba papa biso mikolo ba sa biso ma mabe mingi ba sa biso ma mabe mingi ya mam to solango penda
Ok, merci beaucoup Limbondo. On a qu'il y a des agendas cachés. Oh, c'est une photo bimisango, mais bimisango à la langue. Moi, je pensais peut-être que Toromona a la présence à Weriti Watanabe pour honorer mémoire ya Awilo pour la dernière fois pour Awilo à couper les circonstances à concerne. Présence na épée au sabiso et l'oroté. Vous comprenez? Ce qui a zawa taillé pas à Awilo. Comprenez? Bango pas à l'eau ba wete babiso. Babiso va fan na bango. Toyoka musique na bango to somba ba biasede na bango to partage ba nzembo na bango to beta ngo na bandako na biso to bina ngo na babar ba mona te bango ba extra mo to ba spécial mo rien aya te masa biso kundama kopani aya te masa biso kundama to pe na nzana taya to pe na nzana taya. D'accord, merci beaucoup Limbondo na mbandi na suki na awa tozali kolanda kama kamle ezali kokendeti na Lilita. Voilà, tout ça toujours continuer cause intervenant na biso na kati émission chacun son tour. Na Congo Winner Télévision, fidèle internaute dans na sibino ake, il y a des agendas cachés ko senga keto dévoiler yango après liwa ya Awilo na ngambo ya bandeko comédien. Vraiment bazali na ba recré ebele ndenge kara ba artiste musicien bol senga ki pe apport na bino parce que Awilo akufi akende ki répétition ya ba comédien te mais akende ki bongo carnaval ya héritier Watanabe bon bazali kolela bango no seke apport ya héritier Watanabe na loi oyo ezala kité quand bien même que ndeko na bango akufi bongo na ka ya héritier Watanabe donc ça on peut gravité kasi bango moko bakoyeba ko ba ko juger yango balinga ki kaka comment sa présence ko rendre ba dernier hommage pour azala ki bongo parmi ba meilleurs fanatiques ya héritier Watanabe. Parmi tous a toujours fortifié parce que les gens de là fait ça cahier mon joie. Donc les gens ont fait ça qui oui le mot quoi juillet c'est par gloire il y a ensemble tout les ensemble pour tout le monde là va passager. Ndenge de qualité l'unité kozala yo l'unité kozala de commission pour lui pour là. Donc oui le c'est un garçon très calme esprit a fait sa camouflage son mot il y a un problème là m'occuper. Merci vraiment na bande connaissance merci. Merci, nous continuons vu le temps. Il y a des témoignages. Quand vous arrivez à notre honneur, nous passons directement à la biographie. Le co-européen que la Léno de Savrina, Kouleluka Ndeka Claude, Awilo, comme Nabesen. Fils de papa Kouleluka Valère, papa Azali Kuna le présent pour nous rendre hommage à moi et de maman Futila Mado. Il est né à Kinshasa le 19 novembre 1991, originaire du village Kipasi, du territoire national, province Yakuno, Est-Grand Bandungo. État civil azalaki célibataire kasi azalaki na molonga na ye oyo tomoni basambeli mpo na biso na Kongo ya Plamedi Ngama oyo azali na vino na biso mosusu kati na ye asali kelasi na ye ya primaire na ekole Lisala pe secondaire na Atene de Gilingiri. Et si Kawaki a déconstaté diplôme de Chanaye, comme la CIRICI a permis que soit la formation technique, la INPP, a eu comme profession artiste comédien. Azalaki artiste comédien. Carrière. Nous passons directement à la filmographie naïe. En ce qui concerne la carrière artistique ya Wilo, abandi mosala kitoko koleka misala nyonso ya mokili oyo tobengaka dramatique ya théâtre. Abandi yango merci les artistes bazali awa. Un monsieur noble abandi yango na 2012 na groupe Les Stars de Géry. Colombois, le groupe Les Stars de Géry, je profite pour présenter la condoléance de Ndeko Géry
Mosika Azali, Abenavinga Nasinga, Alobi CG, okomisa bakondoléance na nga na libota biologique ya wilo na baninga nyonso oyo bozali na bango na Kisasa. Kolongwa na groupe le star de Géry asalaki groupe na ye moko na kombo ya groupe Jésus de Star. Esika bayanga baninga na ye toujours avec son complice sasa bazalaki zalaki. Kolongwa na groupe na ye moko akendaki kosanga na kokota na groupe Synergie de Milma oyo azalaki moko ya bachef. Kolongwa na groupe Synergie oyo wapi présidente na ye mpe ya kala apresente bacondoléance e azalaki ofuko moulin na kati ya organisation. Kolongwa na groupe ya Synergie akendaki kokota na groupe ouverture ya président mayonnaise oyo wapi azopresente mpe bacondoléance na famille biologique mpe na baartiste nyonso oyo baye korendre hommage na moko ya bacteur na ye. Et il faisait partie de l'organisation élément de Serge, son frère patron. Durant sa vie artistique, la carte de la filmographie a sali œuvre artistique ébélée. Le col a sauté, on a groupe de ça de Géry, a sali chambre de noir, a sali tableau noir, bisestie, substitution, c'est la pièce de la bonne. Le groupe Noyo, la mayonnaise, en salle la pièce locola, et la kaka, génération Mallorca, la bataille de délai. C'est le lenge wana, a salle la pièce de délai, la groupe Synergie, la Mirna. Wana makambo etali ba œuvre oyo ndeko na biso moninga na biso awili asali na mokili. Comme d'habitude tokomi na moment moko spécial ya biso baartiste oyo tozo honore sikoyo ndeko na biso par rapport ya misala bakasi asali na art na bapiese nyonso natangeli bino na yango tozosenga. Nous demandons à tous les artistes comédiens ici qu'Ozali au téléma d'abord. Tous les artistes comédiens par rapport à art. Nous allons applaudir très fort et crier bravo l'artiste. Bravo l'artiste. Bravo. Bravo Lino. Bravo pour tout ce que tu as pour ce pays à travers l'art. Bravo. Vous méritez beaucoup à Lino. Bravo l'artiste. Bravo à Lino. Merci. Le colonel qui est l'oncle d'Amino. Merci. Bonjour à l'assistance. La famille Koulondouka remercie tout le monde qui fait partie ensemble avec nous depuis le début de ce choc jusqu'à aujourd'hui. Nous venons de perdre un enfant qui était vraiment, je ne sais pas comment dire, pour nous. Je sais que c'est Dieu qui donne et c'est lui-même qui retire. Dieu n'a pas de conseiller. Mais la disparition d'Alilo, c'est un grand problème pour nous, pour la famille. On a perdu un enfant pour porter sur lui. Ça, c'est la tienne. Nous tenons à remercier d'abord tous ceux qui ont assisté, la famille de près comme de loin. Nous remercions aussi la famille artistique pour le geste. Nous tenons aussi à remercier l'artiste
il ne nous a pas abandonnés. Notre artiste héritier Watanabe, il nous a assistés. On doit quand même les remercier. Nous remercions aussi tous ceux qui ne sont pas de la famille artistique, mais qui ont compati avec la famille. Après la mort d'Awilo, la famille ne pointe personne du doigt sur la mort d'Awilo. Nous sommes des chrétiens. C'est Dieu qui connaît ce qui se passe sur cette terre. Nous mettons ça entre les mains de Dieu. Je vous remercie. Est-ce que nous pouvons produire tout le monde de la famille? C'est que seulement, conseil, nous passons directement au nom des artistes. Oyo kosalama etat en ligne de Konabino. Pour le compte des artistes et comédiens. C'est avec regret que la corporation des artistes et comédiens a appris le décès. Premièrement, nous avons appris l'accident de notre collègue Awilo. Nous sommes mobilisés pour l'assistance. Nous étions là, à l'hôpital, pour aider notre collègue de répondre vie. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Car en date 17 décembre 2022, vers 17h45, notre collègue a connu un accident de circulation et il a été conduit à l'hôpital cinquantenaire où, le 23, il a trouvé sa mort. Pour le compte des artistes, nous tenons à remercier premièrement la famille de notre collègue Awilo pour la forte collaboration. Nous remercions également les artistes et comédiens qui ont participé à la collecte pour soutenir les obsèques. Donc les artistes et comédiens qui ont assisté de loin ou de près sur les obsèques de notre frère. Nous remercions également tous les artistes et comédiens ici présents. Bonjour, bonjour, Botiki Batoumane, Boloni, Théo Konore, Yabiso Ndeko. Conseil Mabiso Nyonso. Merci. Je te remercie d'artiste Wana Nyonso. Je te remercie également. J'espère que la famille l'a fait. Biso également Théo Batissa. L'artiste musicien héritier Watanabe. Pour sa contribution, d'où il a accepté de payer les frais de la hospitalisation. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes vraiment exorbitants. Et, frère, à ce jour, il y a Nicolas, nous sommes des affaires de mort. Pour la geste, il y a une ligne. Il y a la ici, il y a des enfants, pour l'hospitalisation, il y a un morgue. C'est celui qui a eu merci. Disons, famille artistique, ma famille biologique, pour aller au Carmado côté, pour le réussir la boxe, digne, durant l'artiste comédien. Et puis, tu as vu le bon ami le tout. Baptisé que son nom est Wakala. Nous avons Zakaranzande, nous avons akuta na likama batonyo na baba na nzambe biso ko tosoni na libota kinyo ezala nasi na biso atika na maboko ya libota tolengela plamedi azala alei azala na kimia pe akita kitoko malamu soki mpe ozala na mobali ndei ya papata soki abili mapasa eza mpe mabe te mai bopesi ndei ya sege ezalaka ya reconnaissance soki nga te ata papa serge voilà
Voilà, nous passons directement au dépôt de Jacques de Fleurs.
Tokaki awa, merci. Tomoni basubi mpo ya kokokota. Merci. Merci d'être là, Milo. Vie au biso to côté la monde art, aux la surtout toye, à télémi mais aux qui tu sani au PC, ah bien merci. Moi tant bien merci wana. Nzamba likolo, aza vraiment azo tombo la yo. Vous comprenez? Ils appellent Bajar ba oui l'on est bazaki nango. Ceux qui a monio, bonjour mais c'est un collègue, ami, ton kutana, tout solo là mais ce que je toujours une fois déjà dans film moi je crois on y a Darling Palata ceux qui n'a beau sanité on y a mtoko maka c'est sénateur sur la beau sanité mes collègues n'a bino moko awa tout à l'heure na micro na ngauti ko lobake absence ya président Masumu aza président na bino nyonso alobi na munoko na ye ka artiste wana ye ayebiete ayebanité mais yemo susu atindi secrétaire na bino siko un président wazo kamba bato belé akoyoko bimisa mwana yango na tuna tout à l'heure na début pourquoi tout le monde absence ya artiste ya comédien pourquoi oui longo azalaki penza trop nzonzing te ou soit azalaki trop penza ba iconité yango tout le monde ba absence ya président belé non koloba trop nzonzing te nzonzing eside kufa na kala ni to no sa penza nzonzing lelo comment na aza trop YouTube te ndeni o be kilelo ngozaka trop YouTube na téléphone yemo mitala bo na téléphone yemo finga père na bino na téléphone yemo finga mère na bino na téléphone ko finga collègue no mobo o marché buka sa temi zo finga na téléphone c'est dire qu'il est l'onde yanwana mais ce qui peut-être na ndenge ba lobake vie masumu soki aloba bongo na ndimité pe vie ako loba bongo te po soki alobi bongo c'est mauvais pour qu'il est longo na monde YouTube to comme belé. Vous comprenez? Ngana mona na matanga moko tozaki na je crois que matanga vie d'adik tambalo bien nani. Bisumo Baptiste to toni ça de stade de Martyrs. Oh ba fanatique ba ni na tuni ba fanatique ba ni. Oh nyoso ni mona katika Baptiste. Na kangi na bi oh. Est-ce que ba fanatique ba comme ndambo. Vous comprenez? Est-ce que bango to na ma vie masumu na mémoire contre bango ezati. Eza passeport alo balingala na soki alobi yango na toko condamner ya pe loko anga pe lobi sungana de alo ba pe lingala wana na confirmer on peut n'entendre mais alo ba paramètre nan quanta que mutu ce qui peut le long pe na kofi akolo ba pe lingala wana est-ce qu'il a permis que biso photo za kana ekiro mais na ndimi peut que na sagesse ya vie masum akoki kolo balikamba bongo on comprend est-ce que koki kozala te par rapport ya peut-être ada membre était na non est-ce que batinyo so ba kofi atoleli bango ba membre NTPC non non ce qui star yebani fo lela est-ce que ngata na yebo est-ce que y a un cadre ka NTPC na yega na cadre ka ke collègue yebani ada star ni tout c'est ça mais du moins aux membres non kozala membre te wana kutu na momo eza na place te mais ezaka ke oyo bamonani bamona to kunda wilo ezake soki artiste akufi o yebani photo to apporter un peu plus présence na biso ezala pour la famille biologique baza calme eza likambo yaki kuti déjà autrement kangango siko ezate eza nzela na biso nyonso to pesa chance na wilo place azali biso to tikali to sambela ka nzambe apambola pe biso. Je vous en prie. Merci, très gentil. Merci.
artiste comédien Tantier Linda Lusako. Voilà, donc ça fait mal. Mais Nzambe moko yebi, tu as vu la frère Nabiso de Nabiso et ils se l'équipe bien malgré passer na motema. Il y a côté caliboté lo que ça linga passe comme on a moi si na ena moi atiki moi si na zemi bon. Il ça linga sous passe koleka. Mais lo on a kolobaka merci na batutu ba soutenir qui pona okunda ko bien. Et puis Nzambe lo ka yemuta pesa yemuta boto la rador qui courage na batutu surtout. Et puis surtout la famille biologique na ye ainsi que famille artistique et puis merci na aide au héritier watana basali na monde basitango wana pesali bien. Alors merci pour la presse et puis tout le monde merci. Mais par rapport à ce qu'il y a ndenge on a biso la zaki en vie bozaki puis moi temps ya jouer na quand même jouer donc azale qui moi solo rabia to jouer pendant quoi. Mais par rapport à l'absence, il y a des artistes, comédiens, des collègues, tout le monde bon, tu es prêt à venir président Massoum peut tout le monde. Et que ça la kaka pour moutago ça pas empêchement, Moussou pas dire bela. Mais moi je pense qu'il y a un nenga mabete. Bato baye balaxi bolingo na bango voilà. Témoignage nous en ango respect à Wilo et écoutez que pas koufi yo yebi ya yebi to yebi. Ngana tsala ko mona place a manquer mokolo telle place ba swani tena baninga mais respect na yende. Et ça la rend bien. Humble. Voilà. Aujourd'hui, ça lui au passé comme on a atiki moi si na zemi. Mais étant que ba comédien, réflexe c'est nini pour na moi si na zemi pa Wilo atiki. Bon, na roko lobate réflexe ce qui dans rolo banini mais ça ka soutien. Aza moi si na biso et mutu amona ko porter lisungi na ninga aide et go zape coulisses au getala ye ko tala pe famille. Parce que talaka lié moko bande ko bunda na musana biso passion to salaka na muki azo sona bambonga pasi azo bokola moi sina et lelo o dana ko pesa famille ko pesa lelo famille moi c'est pesi lelo lobby wana ya après ba ko lemba et comme bambebele bele nzamba pese makasi et so djuku te kozala ke nzamba pamboli ata banata ko débrier pour na koluka nano ata wa ko aider yo mais yo moko poko ko se prendre en charge na makamso ko nzamba songa. Mais est-ce que baloba partout dans le monde entier que non ba comédien Congo bazana na bolingoté. Est-ce que Brufi la merveille tanti dans le sac? Tu peux savoir ton raison, to izara lokuta neka balobaka. So na lobby ke bana bolingoté, baloba na lobby ka so be na yo azana bolingo, baloba na kosi. Dieu seul sait motema sanduku motema mutu ayebani. Donc bolingo ezali mais sauf que tu ko botama 10 15 20 bana to baza ndenge moko te. Muso mona kabaka muso akabaka te. Ndenge moko na batu bolingo ezali muso azana amour vrai, muso na amour intérêt, mais dans l'ensemble to zana bolingo. Bref, attends que tu as une question, à tout moment, il y a fait merci. Je vous en prie. Okay, très gentil, mon frère. Merci. Long. Bonjour, président. Oui, bonjour, mon frère. Condoléances d'abord. Merci beaucoup. Mon président, c'est un matin à collègue Nabino à Wilo. Bas souvenir nous ont gardé. Bon, en fait, na robuka lokuta te parce que ce mutaku filming tu as na lokuta belé c'est tout ce bacheli au caméra bando kosa. En tout cas, on a constaté avec Wilo on n'a jamais eu l'occasion ya kokuta na boye to na même scène to na circonstance morobo to kuta na temeto en tant que artiste, n'est artiste et comédien, lui aussi me connaissait comme artiste et comédien. Voilà. Maintenant, tout le monde peut présenter l'absence plutôt, il y a des collègues Nabino Ebele, tout le monde peut nous absence, il y a le président Massoum, il y a le président NTPC, et ça, il y a comment? Est-ce qu'il faut que nous ayons une scène, nous avons bien qu'il y ait des choses qui sont pour tout le monde, dans la fois passée. Bon, absence, il y a bateau. Bon, on a mon nom de parce que tu évites raison ni les salés mutu boye à mon arrêté. Et pour le président Massoum, moi je pense que malgré ma camoufle, on a évité les camoufles liés. Mais lui en tant que président à NTPC, ce qui peut-être y a mon année à ta délégation pour représenter à NTPC. Bon, et ça les gars parce qu'il y a des papas surtout normalement il faut ça là. Mais na condamné penza parce que na évité raison ni nous ça les ayate. Voilà. Merci, un mot pour la famille biologique. Ouais, mes condoléances les plus attristées à la famille. Va comprendre que nos secrets à l'Iwa, Nzambe Moutou aye biango.
tokoluka toyeba akufi mpona nini nani aluki liwana tout ça mais soki nzambe apermettre teke moto akufa te courage kaka bazongisaka remercier mpa nzambe nde mo alobi ke tokumise na circonstance nyonso ya mawa to ya esengo tokumise kaka voilà. Je vous en prie. Que j'ai toléré, cela n'a pas suffi. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.